plus ces vidéos. Toujours Zunga, abonnez-vous. Toujours ya. Aye a changé yango asali consultation wabenga bana mboka nyonso oyo tozalaka na susi ke kongo ekende liboso oyo togangaka ke ifaye pepe alia ifaye pepe atanga la consultation nationale, azo consulter azo mona bana mboka nyonso pour traiter dossier congolais. Discours à 6 minutes et puis panique les lots et bouger les lots. APC allié à son excellence autorité morale Modeste Bahati Lukwebo. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Ouais, merci à très cher internaute. Nous sommes au bazar branché Pescoché Bazolanda de bandes à London TV en ce net moment. Nous avons un décor national et planté na pembe où ils ont signé ya paix. Nous avons le long siège à IDPS na limité précisément la 10e rue. Tout est juste ma nouvelle par rapport à la marche où IDPS Balobaki Barosala par rapport au soutenir l'activité du chef de l'État Azabon Mokonzambo Kamona Moka Félix Antoine Tshisekedi par rapport à la consultation à l'Ansaki à Mokolo le 2 le lot aux le 14 Babi va marcher par rapport à soutenir Prince Kalu parfait de la presse et on te quitte vraiment merci c'est ma caméra nous avons menacé pourquoi pas appeler ça merci sur la fils D na PC merci pas boss na de Bruno original na kata Londres on a patron na PC Mbote pas aux alliés na PC Mbote pas Sami le bonheur na kata l'Est pourquoi pas montrer Gabi Mbuta mwana muzomba solo na kati ya Dible na pesi mbote toza bongo na bandeko na ngai na préféré na zalanga la katikati pona solisa bandeko na ngai ndeko mbote papa mbote na no caméra kuna na moi respect ya badrolo nga chaba mona yo bien na habité kombo nani pe combattant ya IDPS ou bien mwana mboka kaka SCP la ana zali combattant ya IDPS kabasene kabongo naza combattant combattant, tout le monde a mobilisé plein. Et pourtant, beaucoup de gens pouvoir marcher les lots. Et c'est que bit à marche à l'élo et anonyme. Bit à marche à l'élo, alors, nous avons marché. Bino moko boye bikete makamombo kandenge zo marché. Pouvoir on va pesa ki biso. Va pesa biso pouvoir moko. Oye sengala ki ko pesa te. Alors Félix Tshilombo Tshisekedi, président de la République, garant de la nation. Bon, Bolimbi Sangai, en tout cas, de Bolimbi Sangai, garde de la nation, avec pouvoir dans le cadre que non, bande qu'on a biso FCC, biso bato cash, tout cause la bien pour soutenir Mboka. Bato na biso FCC, bazamabe. Alors nga ina loba o nga na zo senga bino. Nga nazali combattant ya IDPS. Nazali ne o moninga likolo ya moto boye. Nazali vraiment nazo tambola bien te lokolo na nga eza bien te. Merci ndeko to bombe on tous on ndeko to ndeko. Na habité mais quand on expliquer par rapport à la marche à l'élo ils en ont une bon na comme on a caïs na go yo ba pona ndeko mukia na abon ça moi langage bon de combattant tu ba non pouvoir ba pesa biso non pouvoir tout d'abord et ali destin il y a mis balé pouvoir en Afrique et mundele pouvoir en Afrique et mundele m'taper ça ni armée mboka ni population non a retiré parole qui a appelé ce pouvoir marche à l'élo ceux qui te sont sur mon peuple congolais va se mobiliser et belé ba bimana marche parce que na bonne foi oyo Félix Tshisekedi azaki nango pona bata FCC va travailler ensemble à bombaki bango mais bango bazaki na maele ya pas faire chouer alors population biso population to ina chef de l'état passé à sangana na bango le chef de l'état bonzambe côté lié accompagne non peuple nanga linga lifite likola bato nde atie bango pa avec cohésion nationale ba ya ba sangana bango nyonso munyoto ya apesa makati kombonge kende liboso bata FCC bazo bloquer yango biso peuple congolais tuza ko bimana balabala po to soutenir un chef de l'état oya ko meka akuta na peuple
remeka kuta na peuple oui ndeko tozo kuta na peuple mais bino bokom déjà na pouvoir pourquoi tant de marches pourquoi tant de moi marambe belé oh to panza bon na opposer la question moko ya bien biso IDPS tozali parti ya mutu déjà parti de masse même ceux qui se renseigner awawa mais ba CG na biso tobetaka bango mais ba CG na biso tobeta ba même ba ministre na biso d'ailleurs kutu ba ministre na biso mingi bayaka arrêter ba banga tobeta bon parce que ina ba vio ba sala kuna na ba ministère tant biso to yoka ba ni sa chef de l'état ba fin chef de l'état ba sin sa peuple tobeta bango même chef de l'état ninga za ayebi moins de reste là que soki nini boy to telemele biso to na pouvoir to na position soki mabezali soki bola mozali na repete exemple lokola moko azali ministre na biso eteni longondo azali ministre na biso ya ministre santé ya IDPS mais pourquoi biso to lingi ba livrer ba kanga ba to tine na justice pona ni bo tine na justice ministre na IDPS ba kanga parce que a trahi chef de l'état a konya initiative ya mabe ya koyiba a fini chef alors photo kanga eza leçon chef d'état bo même mais biso IDPS to ko kele ninte ata pati ninga zawana so to moni ke place eza mabe to telemela place to moni eza malamu. Merci ndeko tozape ndeko mwana mboka kombo nani pe obakisi nini nga pena babenga na kombo ya pena ya acteur mokolo masolo o pena acteur na makambo tout acteur ya combattant engagé ngayeyo habité pour la journée lelo rolobani bon lelo toye pour ko soutenir initiative ya chef de l'état ya c'est quoi consultation le but que il faut que ça là moi gouvernement bien yeyo mobimba yeyo acteur à film mutu ayebi acteur à film là combattant pour la consultation wa makambo tout ko lelo marche lelo ezala ki pona ko soutenir initiative ya chef de l'état mais na message à kopesa scellé au ministre de la finance yo petit tala yo soki na no mona makambo te ko mona ngo ngai nde nazoloba na yo ngai nde nazoloba na yo scellé oké ko toucher place ba touchaka te baloba vérité yo mona ngo mabe yo zo ba mbongo zo kene kolia na kinga kati yo toyebi ki oza piyo ya matata mponyo piyo ya Kabila ngai naza wewa Kabila na yoki na mwa masolo na emo ya kinga kati na yoki ba audio azotanga pe kombo ba wewa c'est que ayebi bien c'est le toko s'engager na yo kala mingi te okoyeba biso. Merci toujours continuer toujours ndenge zalaka donc à suivre. Ouais, merci quand tu observes une autre différentes interviews à Batou ya bana mboka précisément en siège à UDPS aux abona mwana mboka kombo nani pe naka sa partie awa ozanga. Merci beaucoup. Ngai kombo nanga naza Innocent Kalala naza mobilisateur ya Ligue des jeunes ya section Barumbu na UDPS. Ligue des jeunes à Barumbu et awa na limité 10e ribit nini oboyeli awa. Lelo Ligue des jeunes ya Barumbu ou bien ba combattant ya monde entier ndenge seja senga kibisolobi toye lelo pona ko soutenir initiative ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya consultation tozo sala ya biso consultation ya population directe lelo pona kolakisa yeke biso pe malgré biso toye na consultation te mais ya biso consultation na memo na biso oyo tokokende ko déposer na maboko soit ya directeur ya cabinet na ye ou soit et pas délégué moko ba ko délégué na cabinet ya présidence pona kopesa ya biso memo ya biso agenda ya makambo toza nango en tant que ba combattant en tant que peuple congolais. En tant que peuple congolais, vous avez une destination finale des Awad. Tokozala na palais du peuple en face. Nde place ya suka tozo sukela tokokutana na ba oyo bapesa mingisa ya koyamba biso pona kotikela bango memo na biso. Merci de retour zape maman ameko kopesa mwa maloba na ye maman mbote. Mbote papa. Maman tomoni yo awa maman na siège ya UDPS pe ba maman belé baza awa bit na bino boyeli awa ezana nini maman. Papa bit na biso ezali boy. Biso toye kotelema ba mama ebele Wete balobi ke ba mama nde batelemaka na kati na mboka. Ba mama nde balobaka po na mboka. Tomonaka na tango ya kala Debora atelemaki na mboka na bango
mpona kobundisa bango na oyo bayaki koya kobundisa bango yango wana biso bamama lokoyo bafemme servante toye kotelema lelo mpona kosoutenir mokonzi ya mboka mpe na mboka na biso mpona kobotola yango na maboko ya banguna yango wana tosepeli lelo mpona kotambola mpona kotalisaka nzambo oyo apesi biso mboka oyo apesi biso yango na ntina yango bamama tozingi awa po tokende na marshe oyo lelo mokili mobimba bamwana ke bamama bacongolaise bazali mpona kotambola mpona kosunga mokonzi na bango biso bamama tolali pongi te toza na fose yake lelo biso bamama tovanda kaka bisika oyo babotoli wana biso tosala bisika oyo mabunda jane avandi wana biso tovanda wana. Merci maman de mon volati mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi na été message nyoko lancé par chef de l'État étant que maman nalobi ke chef de l'État Fati Beton biso ba mama na yo toza na sima na yo omoni biso lelo totiki nyonso toye kotelema mpona kosoutenir yo kobosana biso te kanisa biso ntango nyonso ozolia kanisa ke bamama bazali. Merci namoni mpe mama kota azoningisa motu toyebi te so tokozwa mama mbote eza ya chaîne internet de Mbanza London TV mama mama tomoni yo awa mama kuna azoloba yo ozoningisa motu marche ya lelo babi bozosoutenir consultation oyo ya chef de l'État nayebi te tant que maman message nyoko lancé par président de la République. Merci beaucoup pour mutuna na yo toya wapamba te toye ko soutenir mokonzi na biso ya mboka Fati Beton omoni nzambe ya nzambe ya mawa nzambe apesi biso mboka oyo etonda nkita nyonso lelo oyo mokonzi tozwi azwi mboka abonzi na maboko ya nzambe nzambe azali au-dessus de toute principauté ata bakoti mai ata basali kisi ya modèle nini ata bakoti baloge na bango wana c'est zéro en chiffre. Je vous dis que nzambe aleki nyonso tellement que tozwi mboka mokonzi abonzi yango na maboko ya nzambe na yebisi biloke nyonso bakosala ezali kaka échec ezozongela bango o nyonso kosala likita contre mokonzi na biso ya mboka ezozongela yango ezali retour à l'expéditeur ezala bafandi wapi ezala na kingakati ezala pa bushabu ezala bakasiki nyonso FCC wana ekozongela bango ezala ndenge fayulu ake kingakati wana bazosala mosala ya punda tosi tozwi mboka eza ya biso tozosenga kaka boyi mokonzi na biso akanisa bamama tala ndenge totiki misala na biso tolobi journée ya lelo tozotambola mpona kosoutenir Fati Beton ntango ya kovanda azosala consultation ezala partage ya gato te ezala mutu nyonso ase retrouver tala ndenge tozosouffrir na minute oyo gratuité bazorespecte yango te soki okomi na baboboto kuna nyonso bana bazoexige bango bambongo bafonctionnaire ti lelo bazwi mbongo te tout le monde se plaint tozo comprendre te tozokende wapi mpona nini mutu aza na makanisi ya bien mpo totonga mboka ensemble tosimba na main dans la main bango balingi kaka intérêt ya soki autorité soit disant autorité morale wana biso tozali mpona autorité morale te yango nga nazosenga Fati Beton sala commission ya suivi permanent na basecteur nyonso moyibi ezokontinue bakonga kotisi bafictif ebele tozosouffrir makasi donc soki okoti boye okuta bazoyiba ti lelo tala lelo kulu na kutu ezobakisama bango bazopesaka bakulu na bamachete mpo babomaka bato baenlèvement na baketi chaque jour isi ezosalama tozokende wapi yango totelemi papa na ngai Fati Beton sunga biso papa kobosala biso bamama te soki mutu atumboli Fati atumboli bamama yango totelemi. Merci mama yete kobakisa nini papa na ngai naza kobakisa tanga na nkombo eza na trigo eza ya banani na trigo wana bakomi nini association des femmes veuves biso bamama ye veuve ya mboka oyo Fati Beton tosouffrir banda kala ti lelo toza na kati ya kosouffrir na bana mboka oyo ezali ya Kabila te ezali ya tata Kabila te ezali ya mama Kabila te mboka oyo eza ya Shadari te mboka oyo ezali ya Beton puisque azali mwana mboka Beton abotamaki awa na kati ya limete Beton azali congolais mama congolais tata congolais tata Kabila kombo na ye nani pourquoi souffrance oyo ezo continuer toujours papa
mobali akufaka na likongo atolo akufaka na likongo mokongo te ozali mobali tikala mobali biso ba mama na yo tozali nsima na yo tozali kolanda yo tina suka ezali na moto akosala yo eloko moko te Kabila azonga mboka na ye na Rwanda na batu na ye Shadari yo solo na ye lokola tracteur tika makambo ya black oyo ozali nango wana tika makambo ya black ozali nango mikolo nyonso ya kokenda kosalisa ba réunion ozosalisa wana esika nyonso bozosalisa ba réunion tozoyeba yango makambo réunion oyo bino bosalisa na butu eyebanaka mais boyeba ke makambo nyonso bozosala eza zero bokotikala kotrouver ata eloko moko te lobake bino bobotamaka na nzoto ya mobali azizemi aboti yo mais soki ya solo obotamaki na basi mabele oyo ezala ya bakoko na bino mitolo na bino bakataka yango awo na bino mpe baluba oyo boza na nsima ya Kabila bandoki tosi toyebi bino. Moyen kolobeza papa, merci mingi. Merci message moko maman pa ngala lancé na Chiluba awa. Maman na yebi tinga na yebi loba Chiluba te na message nyoko lancé na Chiluba. Ndingambila bana betu bonsi bena Kasai. Tudibalo mwabebo akuto chef wetu nyama bisamba byonsu ba Congolese bonsi ba Congolais bonsu. Tudibalo mwabebo akuto president wetu nyama kumikolu wa malumi mpadi wenza. Ewu yonsu jikuchingungu cha president wetu mwana Kongo afa mujilu wa Nzambi umuwekela hambi jihenda president wetu tutangile tetu ba mama tutubanda tuweka tutobya jihanshi wa bwalu bweba jitwende mikaye wa bwalu bweba jitunga tangina jitunga jijini bubi bwa punyi tulibasobwanyi bubi ebu bujiga mujitungeji Congolais yonsu ajeri trouve amona ke to tujini Fachi beton tangila malu wansu adi benda hanyi maheba tangila wansu papa ba mama bonsu juka ikulu tutwayi fumu wetu nyama kumikolu ba papa juka ikulu tutwayi fumu wetu nyama kumikolu malwangu mama. Merci la maman vraiment va passer message na bango epa ya président de la République pe na ba kambinyo so oya mboka to mobe mwana mboka awa mwana mboka to monyo awa na drapeau oza drapeau nini oza drapeau ya FDC eza drapeau ya FDCA dans nos caméras eza drapeau ya FDCA ngana yeko défendre po biso nde tozabre toza mibali to souffrir nde tozaboy mais FDCA oza parti za na FCCT te za FCCT tozabo moko na IDPS FCCT on comprend to démissionnaire de anaye to boya de to kenewa on comprend no menga na za na kanda na sabino o ngana ye to souffrir mibali to souffrir misale za te to ziba diplôme misale za te papa parti de to son excellence atomo papa boete to souffrir makasi to souffrir fort papa on comprend papa to souffrir makasi nga jeune lora nga bamboka mususu jeune lora nga na rosa na parler mais parler za te to luka ba bulo na ndemo musale za te papa musale za te to souffrir makasi kuluna mboka ni papa ta moko ba osima li chat ba otiki to kolanda biso ma chat awa papa to donc on nga na yepona loba yango wana to souffrir fort. Merci toujours continuer toujours na ba ndeko ebele ndenge zala toujours à suivre. Massivement, les lots, bisognes sont pas congolais, tous soutenir chef de l'État dans l'initiative à l'Union sacrée. Ah, on a zabo et tout le bigoye, ceux qui ont ticali, c'est que Massoua Noah, Yango ont décollé. Ceux qui ont ticali, c'est que les Congolais, tous les Rwandais, bisognes sont pas congolais, tous Sangani, pour la sauver Congo. Vice-président de l'Assemblée.
eza pena bana ya faci président cheko mulunda kota azali azomona bana na ye alobaki bango batambola lelo toluka bona nzela batambola tomona boke babana mboka so babana mboka solo tosilana na prince toza liboso président toswana basi olemba te Parti a résumé conférence nationale souveraine. Il y a le plus intelligent de la République. A sangisi nombre de Congolais nyoso. A Bumbi bango na mutuna ye. A sabandeli conférence nationale souveraine. Na 15 jours à Pamba. Yango moni. Le rôle le plus sage de mboka oyo. Nyoso tire les pas na ye. Oyo nyoso. Bazoya. Bazab les bienvenus, mais Kabila te. Kabila est mon côté, Congolais ne sont pas là, au bazar FCC. Mais Kabila te. Kabila sont en Rwanda. Congolais ne sont pas là. On a marché, on a intérêt à peuple congolais en général. On a le peuple dans Boumbu. Parce que Kabila a rose en mort, Kabila a bakaye babiso toluka toza na misala bazwi bato bakende mwana mboka nde tosoutenir ye donc biso ye nde toza na kimia ye nde tozwa solution bamu nyonso esimba ye pena nde sport ya kongo mobimba po continue boye osala bien mpo bajalou bakima bato baonyoko na biso mpo bakende na mboka oyo batika biso ale Merci maman. Bonjour. Tozo soutenir Félix. Kabila na batunae Moikatanja yaki na consultation. Bona nini azui maele. Alobi soki na été musale kufi. Consultation donc majorité tozo ngo déjà. Pour ba député tozo belé. En plus IDPS. O tozo sala tozo soutenir chef de l'État. Merci beaucoup. Et là on a boyé bisaba na mboka eza bonji. Église catholique eza fêté. Et ça l'église mususu ekoya ekodomine église catholique wana. Shole bazana kati ya boyeba. Ambongo bazana kati ya boyeba. Batika mutema mabe ya kindoki. Oba bakeye pa chilo. Bakeye pa kati. Bazoluka nini? Eloko nini bazoluka? Tolingi biloko shola zo sala wana te. Shola lobaki o mutu asali boye. Toyebi ye boye la shola za nani na mboko oyo. Église mususu eza te eza église catholique. Nana za mutu église catholique. Au marché, pour soutenir marche à l'eau, pour soutenir appel à chef de l'État. Chef de l'État, ça lui appelle.
y a consultation nationale azoconcité azomona bana mboka nyonso po traiter dossier congolais. Discours à 6 minutes et puis panique lelo et bouger lelo FDC allié à son excellence autorité morale Modeste Bahati Lukwebo ozana nzela pour soutenir l'institution pour soutenir l'action sur le chef de l'État. FDC Tchang formé, il y a une place échangère, pour démarrer marche et soutien à l'institution. Et nous, nous avons ça là, nous avons ça là, calme. Parce que nous jugeons. Bâti qui a mis ce French, à ça là, tout le monde a fait. À la fin, on a tout jugé, c'est le même. Mais pour la minute, on a dit la vie. La minute, on dit les amis, dans le marché. Et c'est le plus marché pour le télémon. C'est moi, on a bien là. Les réseaux, tout, gaz, tout. Mais tout le monde est calme. Dans la course, il a s'achète. Mais la télé, on a la laisse, donc on a laisse, on va pas aller. Bomba. Internet, RFI de l'IDPS, papa satellite. Kalaté, toi, la balabala. Ils ont déjà, la balabala, Kalaté, parce que ils ont m'abêté. Parce que s'il y a un, ça ne va pas, balabala, et moi, tous bima, si la marche, ils ont dit, on a défi contre FCC, orange, to Kabwani. Kabwani. Bisona bango, to Kabwana, orange. D'abord, un bit dans les aboyés. Bit, c'est le d'abord. Remerciement à chef de l'État, mon Kakoswa. Dans la dernière constitution qui est à 100% réussite. Donc, ici, d'abord, il y a mis balai, bit, ça balabala les animes. C'est là, il y a la guerre. Donc, il y a un Kabila, il y a Kanga Madoussoutou, au place du compte de Bimara. C'est là, il y a la guerre, il y a un moment, on dirait. Mbonga Congo, mbonga père na ba, na mère na ba. Na minute, sol na lobi na tangela yo, na 2 ans au poto kabola elibala oyo, to moni ba film ne ya osana te. Lelo soko si malade ndeko na ngai, aucun hôpital, ba kilé zate. Bac du sang zate, c'est là la gira akangala. Lena minute, ba fonctionnaire ba payé. Ni sa finance. Donc c'est-à-dire quoi? Soki la reye budget a vu acte, budget signé. Après budget, après c'est la finance. Finance a vu à bloquer. Donc on a le rôle la rappel na mère a bloqué. La minute où soldat baza impayé. Mise à finance a bloqué là. La minute où passeport na Congo et bima souté. Même il va jouer à Sika oh il y a léopard. Moi baya les atépo à bossa ni kutu non. Si le léopard tozara na nyongo munene ya coupe du monde to kola 9-0 na Yougoslavie. La pro Sika balingi baya pour renforcer le léopard, il y a boudé. Il ne va pas se les assouter. À bloquer là. Donc, il y a un cours de cassation. Dans la magistrat, il y a un zouzi. Azular à bloquer. Toloba. Soyez des sangaï, coalition, il y a le lendemain, il n'a pas taboué. Donc, ce qui est mon consambo à lobby, Baba Biala, on va bon, ça va, bon, la relaxabino. Na chaka chef de l'État lobby boy discours ya zo beta semaine prochaine abi même nzambe na likolo on ça satisfait abi po eza suka na bombe papa ya biso boya ndeko na ngai soki yo za pile mutu na nga nazoli ala nga moko na motema mabe elenge mbongo bali yango na bato fatia lobby na discours ya 6 minutes lobby boye Fati abandaki kolela me batu bazo baté donc azofunda bango indirectement abi peuple ondimanga na sala mokonzi lelo soki problème ezali bok taxer ngai so bo senga bilan na bana bino ni abi tala bato yo ngai to ina ba lobby ebinemi na ndimi to fa na bango to collaborer babandi e ko sala mabungu na bango abi do bo sala ba sentiment na bango yango na moni ngana bango to suka awa na luka batu misusu c'est ça les choses claires à 18 déjà tout yango moni abi no na luka batu misusu bana souci que Congo gonga ngana bango to la même vision parce que biso o eza IDPS o eza union pour la démocratie et le progrès social eza les peuples d'abord c'est bon yo olingi ba peuple té mais olinga Congo mais Kabila neni ça c'est cauchemar Kabila c'est cauchemar un bombardement pour nous les Congolais hein d'ailleurs écoute
passe à terre et n'a jamais. J'ai un petit Kabila, Zor Ané, t'as commencé là-bas. T'as commencé là-bas. Zor Ané, c'est quoi? Basape, elle y passe à péter. T'as commencé là-bas. Ma passe à, ceux qui ont aucun abat Congo, Basara, Tim Mananzousi. Voilà. Ok, ok. Nabayaka. Bayaka, Basalaka, aussi, Mbonambia. Voilà. Ok, Nananyo, na Batete la Basaka, Ombana Chap. Voilà. Ok, na Mbushima, Basaka Mouina Kaba. Voilà. Ok, na Kandanga Basaka, Kangu na Moui. Voilà. Na Katanga place, Baloba Kabila, soi-disant, il passe à Basaka, Kapia, na Kyungu. Yani mwana, siko yé il passe à Mouya Wapi. Yango Moni, na yé. Soé, Moutobi Masate. Abaki tu le gouverneur Bayao. Même si Soé, Soé mobile était Meloba, na Royate. Soé, papa, problème dans un robot. Système Kabila ici est longoué. Maintenant, toujours on a un système Kabila. Donc Kabila ça qui met, son système est là. Alors l'IDPS est en train de combattre le système Kabila. Voilà. Il y a un moment l'Union européenne a offert 27 pays sylvains armement. Pandémie va secourir Bisso. Parce que Kabila a déjà préparé 2000 militaires. Voilà qu'il y a un Bisso guerre. Il y a déjà tout en Italie. Kabila a reçu Kané Mabé. Donc Kalaté marche. Sans que ça marche, il marche toujours. Kabila a photo le mollet. D'ailleurs, nous lançons cet appel à la communauté internationale de venir enlever cette cacophonie de M. Kabila. Hier, si prendre de moi, si naïe, à son cas, ça pourrait être pour Akima Kiba. C'est une immigration brazzaville habité. Yo, on les cas, on livre les menaban. À son lycée, Babi Moutou a robimaté. À son gars. Donc, c'est-à-dire, Kabila sera aux arrêts ici. Kabila sera aux arrêts ici. Parce que, dans mon nom, par mois, aux gens soit 640 000 $. Et dans 6 mois, aux gens à trouver 5 jeeps passés. Dans mois, aux gens à trouver, il y a voyagé le monde dans ces défauts. Et puis, à la fin du mois, aux gens à trouver un traitement fait, il y a un sinon là-bas. Mais il y a un tika politique à l'unité. Tellement, à moi, dans Marceline Kambourou jugé. Ayaka n'est l'autre côté, Ayaka n'a pas de Samboula. Ayaka n'a solo. Makolo ngulu bilamba solo azo kende pa wera sona la zamba pra ba lukele ba chéri ya ba danseuse un assassin ozo mone un assassin ninga zawa. Alors ya moni tina marche oyo ils ont d'abord un remerciement pour la mkonza mboka pour la consultation et qui malamu ya mibale système obiso na bango orange d'ailleurs tu Janine Mabunda pour la tigelo ba collègue Janine Mabunda les 18 à la barre Aliembon ensemble Mabunda. Mabunda Aliembon ensemble Mabunda. Les 18 à la barre. Et puis Alexis Tambomamba alias Kasereka. Parce que comme les Kasereka. Son nom propre. Allié, voilà bijou Goya à la mousse dossier. Tandis qu'il y a Pepe, Ilunga, Ilukamba. Il y a une autre signature sur votre Kala. Donc il y a la Moussala Abou qui a l'objet de Orange. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bandeko pe bala mouvement ba salaire ezali tolo basula mutane wa papa komona komona ngai Jemexi ko to bengi cordon ya cham mobimba mwana mama mamu maso lelo tolobi wafwa wana ba momu to alobi ngana lobité lelo tozo kebisa bato église catholique o to bengi mbongo achole ke keba o to bengi mbongo ke keba utemike keba o ezali o to bengi mabele ya Tisekerwa, Ochetembe. Parce que tu remarques bino bozali quand même ba ventilier. Oh to bengi ba médiocre on ne bo benga Joseph Kabila. Beaucoup de ça esprit tribalisme. Nan bo sali o to bengi même. Oh to bengi conférence de presse parce que bah on s'est rappelé dans ma esprit tribal beaucoup de ça qui n'a terrain. Le lo facha ya mbibino. Le go na benga ki bana mboka nyoso boya. Dans le monde koyo azalaki na minu na longo le minu na kitsango na mabele pour to travailler pour être congolais décoller est-ce que Fatia tina kibino pas Kabila Fatia tina pas Fayulu yango na ebisi bino na comprendre ete église catholique bolongo la kaka parce que na bino boza ba individu yango to lobi pape yako so na biso bato to sengi batu nyonso place ezalaki ba Caritas to sengi na mokonza mboka atie na biso to mengi ba restaurant plus parce que l'église catholique va salir biso ba ventil trop.
Papa, pourquoi ça biso n'importe à Chibala? Le premier ministre a quoi dans l'opposition, pas rassemblement. Mais les lots, bino batubo, qu'est-ce que tu sais qu'elle a continué à m'abeler? Bino tant va publier l'élection. Aujourd'hui, ne peut pas passer la faveur de l'autre, mais il y a soit disant l'autre Malouka Soutouka. Il y a un autre qui s'est mis dans la minute. Tu comprends que l'église catholique et un peu d'intérêt au peuple congolais. Tu dis que vous allez moquer? Ok, bah. Merci beaucoup. Dans ce moment, on a toujours certainement parti concernant Marche. Non, Marche, il y a l'UDPS, viva. Viva. Parti au pouvoir, viva. Viva. Fatibé. 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 Politique, combien elle est? Combien elle est? Marche, il y a une marche pacifique. C'est la marche de soutien aux consultations initiées par le chef de l'État. Pourquoi te soutenir peut te marcher? Mokonzi Mboka bandakala omani ba congolais par non lui de paix ça c'est la politique à chaise vie. Domoni que to kota na kati quel que soit le contexte. To kota dans un contexte très difficile. Nous faisons un régime semi-présidentiel. Je suis la bouche autorisée, je vous dis des choses avec précision. Alors, dans le régime autorisé, 2 ans plus tard, Mokonzi Mboka par rapport à la gestion, par rapport à comprendre que non, ça ne va pas. À Koutani par imposition constitutionnelle, n'a une majorité fabriquée, puisque Bissoyi de PES, l'autorité de 37 ans, pour la coalition. Donc ça lui pouvoir par stratégie, puisque c'était difficile, même on a causé la transition sans Kabila, ça a posé des problèmes. Souvenez-vous dans le temps, même le candidat Monsengo a fait démissionner après la catholique pour présider la transition sans Kabila, ça a posé des problèmes. Fatih l'a réussi sans son arme, par des stratégies très difficiles, très techniques. Mais quand il a réussi, il fallait prendre d'autres dispositions petit à petit, lorsque Makambe Kovanda bien, a initié consultation. La consultation, en rapport au discours de 6 minutes, au Moni, il y a eu une messe non contre cette histoire. Pourquoi? Puisqu'on se trouve avec 2 conducteurs dans les 2 sens. Un conducteur a le but les peuples d'abord. Un groupe de gens qui ont aussi leur volant de leur disposition, ils disent non, nous c'est d'abord l'autorité morale. Alors en rapport avec cela, beaucoup de cahiers de charges ont été déposés. Et dans les 90 à 90% de nos cahiers de charges, ils ont demandé la rupture de la coalition FCC-Cash. Alors, pour ça la marche, nous, l'UDPS et tous les peuples congolais, Vali Sima, Yamokonzi Mboka, l'UDPS Sima, la constitution, dont limite la constitution est kendé et abouti à la finance du national, de sorte que, va moraliser la République, va payer un otage, va perdre contrôle dans le sens où, comme ça, le pays est à la gérer dans la transparence. Au monde, les fonctionnaires ne sont pas payés. Il y a quelqu'un qui bloque. Le chef de l'État a bengi les grands animateurs du gouvernement dans la prestation de serment. Et le conseil des ministres va saisir le procureur d'État, va saisir l'Assemblée, va PSC Espace, mais 3 autorités américaines. Il s'agit de Mme Mabound Janine, Nantambo Mwamba, Ilunkam. C'est 3 personnalités qui occupent des fonctions majeures, qui occupent des places consistantes. Au lieu de répondre, puisqu'ils ont signé le code de conduite aux fonctionnaires du gouvernement, ils sont allés écouter un individu, un sénateur à vie qui est en dehors du mécanisme, qui coûte très cher à la République. Aujourd'hui, vous avez vu ces gens, ceux qui disent non à cause du coronavirus, ils disent 11 milliards, ils ont eu vers 5 à 6 milliards. Est-ce qu'ils vont retoucher terrain de vie à l'autorité morale? Pourquoi ils peuvent faire cela? Nous avons compris qu'il y a un groupe de gens qui vont faire dans le sens que Mboka est embolaté. Mokonzi a lancé gratuité. Par contre, il va fictif fédéré. Tout ça pour épais, ça passe. Mboka comme Mouké, on n'a pas de kotanga, on fout dans le fictif, c'est correct, on va rater là. Comme ça, beaucoup de grève sauvage, gratuité est échouée. Nous avons tout ça compris, nous sommes des politiciens. Nous avons compris tous ces jeux. C'est pourquoi nous devons soutenir que les consultations, afin de jeter dans un gouvernement d'union sacrée où les intérêts du peuple seront privilégiés
que les intérêts d'abord. C'est pourquoi nous allons marcher pacifiquement au moins les combattants, sans armes blanches, sans éloquent, qui n'a triomphal, il n'y aura ni casse, ni bavure, ni dérapage. Merci. Je dis et je vous remercie, je suis la bouche autorisée. Merci beaucoup, Pasteur Belé. Nous allons nous faire tout ça dans le nez. Papa, bonjour. Nous allons nous faire ça. C'est vrai que nous allons depuis là, à chaque fois. IDPS, viva! Viva! IDPS, viva! Viva! Béton, viva! Viva! Ici, vous voyez, IDPS. Parti au Bazobenga, à Tiner. À part IDPS, ils ont la partie. Amen. Ça, c'est le parti mère. Amen, ça. Amen, amen. Alors, nous sommes venus ici pour soutenir les consultations du chef. Le président de la République, il est en train de souffrir d'une bonne éducation qu'il a reçue de son père. Ah, vraiment. Donc, tellement qu'il est bien éduqué, certains ont voulu profiter de cette bonne éducation-là pour plonger de plus en plus notre pays dans le chaos. Alors le président de la République a compris. Il a dit que non, mes frères d'en face n'ont pas cette bonne volonté d'amener le peuple congolais au bon port. C'est-à-dire accomplir la vision du fait, l'icône démocratique africaine. Étienne Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord. C'est ça qui nous a laissé. Mais nos frères ont dit que non, le peuple d'abord ne doit pas passer. Il faut que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, n'ait pas le discours en 2023. Pour que eux-là, qui ont détruit le pays pendant 18 ans, puissent avoir le discours pour montrer au peuple congolais, regardez UDPS qui a milité 38 ans, on lui a juste donné 5 ans, il n'a rien fait. Alors le président de la République a compris. C'est alors que, au lieu que le président de la République recourt à un individu, c'est-à-dire quoi, si vous remarquez mieux, mais c'est les journalistes, le peuple congolais, pour nos frères d'en face, Kingakati, FCC, PPRD, pour eux le peuple c'est Kabila. En principe, tout ce qui se passe dans notre pays, les gens du PPRD ou bien du FCC devraient consulter le peuple. Mais ils sont partis consulter Kabila. C'est comme si Kabila représentait le peuple congolais. C'est ce qui est grave. Voilà. Pour la marche, nous soutenons les consultations du chef de l'État. Parce que soutenir les consultations du chef de l'État, bon, initié par le chef de l'État, c'est vouloir développer notre pays. C'est vouloir se désolidariser avec le faucon, les vautours, les gens qui ne veulent pas le bonheur du peuple. C'est pour cela que nous sommes devant le peuple d'abord, ici à l'IDPS, pour marcher, afin de soutenir les consultations, soutenir tout ce qui sortira comme décision après les consultations. Merci beaucoup, merci Nabi, vous avez venu en Amazon, nous avons Doce.
le parti le plus populaire du Congo, IDPS. Nous démontrer que non, IDPS n'est que le masolo, que le makambo. Nous démontrer C'est bien. Ça va bon là bas. Bon là bas. Voilà. C'est quoi là moi pour soutenir.
na Pascal. Naisa maoto ensemble la lobi. tokekingakati biso tobwila kabila Quand tu vas continuer toujours aux abats mboka moi mboka tomonio awa na siège ya UDPS mekana ko yebisa biso bozo panzana bande ko la bino FCC pourquoi merci ndeko pona question tuninga ike omoni biso basi mobimba toye awa yala no caméra basi mobimba toye awa pona ko soutenir consultation ya chef de l'état toninga koloba nini le chef de l'état talike avant na banda consultation docteur ndem dasa consultation bino bato boye bokoye pesa président de place au bino bo senti yemoko a comprendre que muto azo souffrir boye esengeli eloko boye nazo pesa mizaga mingi na bato ya FCC nazo pesa bango na lamuka oyo ya lukuta wana na pesa bango mizaga de FCC boye bake oza peuple congolais déjà abimi na bowumbu oyo ezalaki oyo bana Israel bandaki kosufri to babimi na bowumbu bazokende bakatisa bino boolanda biso boyebake bokosuka na mer rouge oyo eza problème ya peuple congolais toza na posa ke peuple oyo ase trouvé bolamu oyo IDPS esalaki pendant 37 ans azolite mpo na nini bavaleur evanda depuis que président bandaki bino bozana botelema
bolingi te programme ya le peuple d'abord ezala na mesa comme président de la république pe accompagne les stratégies na bino aye a changer yango asali consultation po abenga bana mboka nyonso oyo tozalaka na susu ke Congo ekende liboso oyo toganga ke il faut peuple alia il faut peuple atanga il faut peuple asani aya ba consulter po ke epesa président de la république idée tanga osala gouvernement ya union nationale mboka na biso et décoller. Merci mwana mboka, merci mwana mboka. Na ebite ndeko okobakisaka moins rapide parce que tokomi biso na suka déjà. Bon, un peu rapide, biso base ba porte-parole ya population toye awa pour la soutenir chef de l'État, commandant suprême, état que o azali au-delà de tout. La initiative o azwaki pour na kosala union sacrée de la nation. Idée wana idée moko malamu yango toye massivement pe to sala yango chef de l'État sala ki appelle à toutes les forces vives o aza concerné baya pour na soutenir ben idée wana ya nini ya constitution na union sacrée de la nation. Parce que l'union est seulement bon pour chef d'État qui est jusqu'au bout pour permettre la population base en général la minute le chef d'État reconnaîtra que non il y a ça ne va pas vis-à-vis à la population le gouvernement et kambama makambo qui est bien té yango esenga que non asa abisaki idée o ya malamu ya kosala consultation nationale yango toye ko soutenir chef d'État qui na idée wana jusqu'au bout azonga simate pour permettre ye abimisa gouvernement o ezaki no ya malamu o ekoko sala que non et diminuer un peu souffrance de la population pour permettre ye pe na 2023 azala aoka ko briguer sur mandat mususu pour que permettre ye na ba idée mususu azana ngoya malamu pour acha mboka na rai mboka kende liboso. Merci mon mboka tous appelle de comment rapide. Ouais Ndeko bonjour. Bonjour mon frère. Ouais, on vous a vu ici, je ne sais pas, je suis en billet en l'UDPS. Explique-nous d'abord la journée d'aujourd'hui. Ça se passe comment et c'est pourquoi on a vu plus le monde ici. Vraiment cette journée c'est une journée qui va marquer beaucoup de choses. Vous savez dans notre pays depuis un certain temps le chef de l'État est en train de consulter les groupes les plus représentatifs en termes de la population. Et là, avec ces consultations nationales initiées par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons appelé tous les jeunes à venir, à se mobiliser vraiment et venir à cette marche, afin de pouvoir montrer que la population en a marre. Nous ne cessons de parler chaque jour et nuit que la population est en train de souffrir. Nous avons un problème de pauvreté. Il y a beaucoup de démunis en RDC. Il y a un problème de l'insécurité à l'est du pays. Et toutes ces questions doivent être traitées autour de la table. Et celui qui est censé convoquer la population, censé convoquer toute la classe politique ou encore les classes sociales de notre pays, c'est bien le chef de l'État. Alors voilà pourquoi nous venons soutenir aujourd'hui son Excellence, le chef de l'État, soutenir ces consultations afin que nous puissions avoir des bonnes résolutions. Nous attendons des bonnes résolutions après ces consultations afin que la population puisse se retrouver, que le peuple puisse être joyeux et heureux parce qu'on a toujours dit le peuple d'abord. Merci. Merci vraiment. Moi, Moukeza Olobake, biso lelo toye ko soutenir mokonzi mboka na ba consultation a initié récemment. Consultation des chefs de l'État les a initiés parce qu'il s'est rendu compte que mboka ezotambola mabe. Bande ko na biso na mususu ngambo ya FCC bazo bloquer machine. Alors les choses ne savent pas bien tourner. C'est comme ça que le chef a bien voulu consulter toutes les couches de la population afin que Batunyo Sobayana Maganisra Bango pour que le peuple congolais pour lequel le chef avait été voté en 2018 a se retrouvé dans Mikolozo Koya. Donc, Toye Bissonyon sont comme un seul homme pour accompagner Mokonzi Mboka et que nous sommes pour ces consultations qu'il a initiées et que nous voudrions qu'après les consultations, qu'il prenne des mesures qui vont être directement bénéfique pour la population de son pays. Merci beaucoup. Ouais, merci vraiment. Quand tu as comme la vraiment bon, mon indégué, tu as différentes interviews à Batou, le parfum de la presse avec 100% vérité. Là, directement, je dis merci à mon boss de Bruno Original à Londres. Pourquoi pas mon peu Gabi Mouta, moi, dans mon boss, on a dit bien. Ça a mis le bonheur, il y a un lista, il a fait son mot, il a fait son sali. Merci à Manassé, à ma caméra, pourquoi pas la fils pourquoi pas à mon père Laurent Fabrice, il a fait son mot, Getty Samba, together toujours. Donc, il faut continuer toujours à s'abonner dans les Mbanza London TV. Confiance, toujours dans les Alaka. Inch'Allah, Tokutana. Bye. Plus ces vidéos, toujours abonnez-vous, toujours